Mais botangisa kabana masolo ya mboka. Batia village mobimba na quarantaine. Village wana nyonso bato bakufi basili. Baye ko désinfecter nde ba cadavre. Ekenda bato etikala bato. Oh nyonso bakufi bazele lona ba morgue balobaki makambo yote. Boko bangisa biso pampamba te. Bako kota boye batumbi bamboka. Bako violer na mibange ya ba 80 ans. Bako violer na ba bébé ya ba 6 mois. Expression, langage ya rébellion. Langage ya rébellion. L'état yemoko. À ce côté que la ba chinois ba carrière. Ba bouka soi-disant mabanga. Ba exploiter surface. Chinois qui titina se. Atiki ko buka mabanga likolo. Akomi ko kenda ko luka ba minere ya sa mabele. Le temps irresponsable. Okokai ko visse ba contrat wana te. Nini batami na sima ya contrat ya 30 ans. Pour ma pesi moto $20,000. Ingeta pa ya mobola ezemi solo. $20,000 ezemingi. Mais pour 30 ans, bateau yo basé ko boma, bandeko na ye, peuple na ye. Nano na monité français moko a comploté na bateau ya libanda pour déstabiliser France. Gouvernement congolais pour ça la banzila a sombaka mabanga na ba société ya ba chinois. Ba chinois wana ba signa contrat na l'état ba buka ka mabanga ya République démocratique ya Congo. Ba se côté que la yango ba dirigeant ya République démocratique ya Congo. Inexplicable. Oyo mondela komi yango te réalité, yango te bosembo ya likambo. Po lingite oyeba bosembo. Alingito oyeba bosembo. Mais lelo témoin de Jéhovah interpréta la Bible na façon na ye. Ba branami se ba interpréta la Bible na façon na bango. Ba catholique bato na bato basé ko interpréter Biblia na lolenge na bango ba kangaka nani. Te fumu kimbango ala ki valeur. Matondo bande ko balandi émission ba indo bola mukamboto mabota mabino. Mbote na bino bande ko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo. Na mwanda mbote na bino bandeko ya mboma ya matadi po nini te kimpese mbanzangungu tokosisa kotanga bino te na bandeko na biso ya Kwilu bandeko ya Masimanimba bandeko na biso ya Katanga bandeko ya Beni Ituri de partout po nini te bino bandeko yonso bokolanda kabiso bongo na mikili ya poto na nzila internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission baindo bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvatoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songi andila mfumu kusuke muzala mpanda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu ba ye lisusu bongo kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka ye ko biange makabongo baindo bolamuka tokolikia lelo tolingaki kola musa lisusu makanisi ya bino bandeko balandi so vraiment kili bilongi yonso miso makanisi ya bato ya bamboka yonso etali esika moko coronavirus covid-19 bato yonso baze ko vivre na piscose bato yonso basé bongo torturé moralement bamboka yon se répéter même eloko le monde est en guerre français Espagne Italie États-Unis bato na bato ikangi mipe awa epai na biso na Afrique du Sud alobi aze na guerre soko Sénégal République démocratique ya Congo bato yonso ba répéter oyo ba makini na mokili. Mais tolingi tomeka moke kola musa na ino makanisi ya bato tango yonso tosalaka bamanaka ye tolobaka
moindo akufaka koleka basoso, mondele akufaka koleka baimbwa. Remorque moko déraillé soko na matadi kibala et du soko 45 personnes eleki nango ndenge wana mokole kolanda babare kotonda bomo mesano bato bakomela masanga misiki ekobeta tosalaka ba émission awa na grand plateau tango bandeko na biso ya Beni babengana ki Monisco totuni mituna ezalaka na condition nini pomboka ba décréter deuil national totuna yango biso esengaka nini pomboka décréter deuil national totuna ki bongo po nini Beni na semaine moko plus de 100 et quelques morts. Tolamuki lelo ba massacré 18 personnes. Tolali Tolamuki ba massacré 23 personnes. Tolamuki ba massacré 15. Tolali. Mais na bino bandeko bokotindela ka biso ba bilili. Oyo wana bandeko ba massacre ka wana ezende ngombe bazeko kata balamba ezalaka nini te bandeko na biso. L'État congolais tikali indifférent. L'État congolais tikali a le carré ya makambo wana, on dirait bato wana bazeko kufa na pays voisin. Tango mosusu kutu tomonaka na mikili ya poto soko edui pays voisin ba compatisaka. Bozene longo na ngai genome moko ya soko ya terroriste abomaka na France bayaka ko abattre ye na Belgique. Po nini Belgique atika ki eta le karakimia. Po tout ça là epaka na France. Cela explique que makambo mosusu comme makana mboka mosusu ba pays oyo bezen zonga njinga na ye bako compature na malheur wana. Mais biso wana Beni bandeko bakufa kabazeko koba tele lo biso longetali coronavirus oyo tisikawa 20 morts. Mais na Beni na 2 semaines uti koleka aussi baleka ki 20 morts. Na ba massacre. Mondele a réussi ça ko effacer ko formater cerveau ya moindo pour installer programme mosusu na cerveau ya moindo a formataka programme nini pa ya baindo a formataka conscience pa ya baindo a formataka savoir ya baindo a formataka connaissance ya baindo a formataka spiritualité ya baindo aye ko installer programme o ya lingaki moindo ya ebandeli to moindo ya tango ya mbomondela ya moindo wana ayebaki kokota na mai posa ya kokota na mai ezalaki moindo wana salaki bwato na ye nalingaka mingi soko na sujet oyo n'interpeller élite intellectuelle na biso oyo tele lo bateaka na bitelo bankoko na biso bazaki kolata nkasa bankoko na biso bazaki kolata corse d'arbre nalingaka mokolo moko baya de ba plateau ezo ya kofungwa mangai na bango bakofuta ata infronté aya ko prouver ngai corse d'arbre bankoko na biso balataka bakoko ya baindo yambo bazala formaté toaki na posa ya kokota na ebale tosalaki bwato tosalaki makwangola tosalaki likonga bankoko na biso natila bino ba élément nazalaka na musée national natili bino au fourneau esika bankoko bazaki kolamba bibende
Et c'était spirituel. Balobi esika bazali kolambela bibende wana mwasi soko azena ba période akokia pusana te. Awa kalata avant président Kabila Kenda kopema. Bomonaka balambi cuivre na miso na yeba koule yango. Na méthode artisanale oyo uti banda bonkoko na biso. Mondela ya formaté baindo. Moindo ayebaki kwambome nzoto na ye bebe bate tango molai. Moindo ayebaki komisale la bilanga. Moindo ayebaki kotonga ba vilo na ye. Moindo ayebaki komisale la biebiso azena biango posa. Moindo wana komi limité a komi stoppé. Élite intellectuelle lolo basé ko tangisa batonini. 1492 tesika to komi lelo. On dirait mon qu'il est pas yabaindo et bandinde na 1482 tango Diego Kawayao. Lisolo yoso bakobeta. Référence 1482. Toi qui boye. Référence c'est 1482. Mais bisotoze bana ya yambo ya mokili. Peuple ya yambo ya mokili. Yango barobi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mpomi kwa ya kalakala. Écoute maka awe pa ina biso. Avant 1482. Baindo basalaka nini? Basalaka wapi? Tokoma nini? Yango toze ko interpeller lelo. Na ba homme soi-disant spirituel. Na lobi soi-disant pour ça dérange quelque part. Moto moko boye soi-disant moto ya nzambe yaze ko prôner oyo mondela ya nango mokongo azende ko ya moluba te mokongo azende ko ya mongala te mokongo azende ko ya moswahili te bande ko ya Congo central baboma bikolo mosusu lelo lobi mosika mais vraiment na habité moto wana il faut bo examiner ye na ino bo examiner ye. Quelque chose ne va pas dans sa tête. Mondele tangwa ye tangwa bandi ko tumba bamboka ko incendier bamboka ya biso. Mais to pesi ndakisa to zaki na mwanda village. Tango to komi na mwanda village bande ko mwanda village bazaki ko limbola balobi bazaki ko ya na ba prisonnier awa na tango wana. Nzungu bazalaki kolambela ba prisonnier esclave toloba ndenge bazali koya po bazwa masuwa bakenda na Amerique esclave azeteti ye wana bakokata batina nzungu bazalaki kouta wapi ba esclave wana botango ba abolir l'esclavagisme soko bazwaki moto moko na Équateur soko bazwaki moto moko na fin fond kuna soko na mboka nini atikali wana akomi moto ya mabele wana de génération aboti mais awa tango na période na 1921 na période en Fumuki Mbangu 37 000 familles na déportation bazwa bandeko ya Congo central bamemi bango na Oshwe bamemi bango na Kindu bamemi bango na Ituri bamemi bango na Équateur bakaboli 37 000 familles. Yokolo ba mokongo ndeko na yote bongo soko yozo ko benga moto ya Équateur azende ko na yo kendaka na 1921 na déportation abale akoleri kuna aboteli kuna. Mais total na ino mondele c'est un malin les lois wa tolobia wa coronavirus et kotanga mamikoleze koya na 2020 coronavirus et kotaka na République démocratique ya Congo kotaka na Afrique c'est vrai c'est vrai teme botala ndenge ba homme politique ba homme de science ba maniganse biloko moko po ba kotsa piscose na ba cerveau ya bato lelo bokomi komona ba réalité bande kon hôpital du cinquantenaire basé ko sala ba vidéo na zena corona te ngamo ko na yoka ki fièvre na ke ko sala examen ba pesa ngai résultat te
me bakangi ngai yao kisi bapesaka ngai te na melaka eloko te mbongo nani azali kokosa nani mpe bozali kokosa mpo nini te mpo maître abeli mpo maître alobi ezala ndenge wana ifalaki batia biso na situation wana mpo lobi bazwa raison ya koya komeka vaccin pai na biso mpo soko réellement badeklaraki te awe pai na biso ke corona ekoti elingaki ezala sans raison vaccin wana bomoni awe ebole ezongi ntango bato bakomi kocomprendre c'est faux corona eza awa te corona ekomi nango na afrika te na mboka na biso république démocratique ya congo ekoti te bake kosekwisa ebola bakei kosekwisa ebola lelo naoki tokomi soko na 4 cas ebandi kolamuka lokuta ya bome politique ezali koinfecte facilement science ntango bome de science bazali kotangisa lelo bankoko na biso baliaka misisa bakimbiolongo bakita mata appuyé par les hommes politiques na tango wana ya boumbu mondela kati maboko homme politique kati maboko homme religieux lembisi yo alobi ekomama na biblia zala motema ya kokita wana basango manzefo batika bazali kolendisa yo mwana alimbisa ye mabe na ye nzambe ayebi ndenge wana bato bazali kokufa soko homme religieux asali mosala na ye ya pansement ya pota homme de science aye sika kobande pota tobungisi kozala na biso avant 1482 tozali sans histoire badwi ba photo badwi ba illustration tango bazali koincendie bamboka bato bakimi bitumba batikali bolumbu bazangi balati nkasa po ya mpasi batumbi bamboka na bango bavoiro na bango biloko na bango ya ntina oyo ya malonga loposo mpe bakenda nango bakutaki yo na ba réserve d'or bakutaki yo na ba ivoire bakutaki yo na ba perle nyonso mondela memi bato batikali na pasi bazali kokontinue kokima mwelamba moko akimaki nango ekatani lokola tozalaka bato ya pidere lokola tozalaka bato toyebi valeur ya nzoto ya bolumbu bato bakomi ko se servir na biloko bazali komona na nzila amonaki soko nkasa moko ya monene soko nini atina nzoto pona pasi me yango wana elite intellectuelle etangisi bana na biso bankoko na biso balataka nkasa tomonaka loposo mpe bazali transmettre savoir na bana na ye de génération en génération ba français yonso baza na considération na de Gaulle ba français yonso bana yonso bakotangaka ba de Gaulle bakotangaka ba valeur na bango bakotangaka ba Jeanne d'Arc curieusement et pas ina biso wana Afrika tozé sans histoire lelo soko mokileze kobeta histoire ya Kimpavita ingeta pone songanzila fumukusu kia muzana panda na ngola ba s'imposer ba yeyi bongo kokoba misala ya 1921 mbangu di mfika ya nswe kama mo zipoli ya maema bombama yango bakei ko zipola lisolo ya Kimpavita ya mfita nkango bakata motu na 1665 nesonganzila nde ba yeli susu ko zipola poto yeba metokendaki na ba etelo bato batangaki moke ya Kimpavita bato balekaki na école catholique ba niansa me bakitisi ba bengi Jeanne d'Arc d'Afrique donc bati ya Kimpavita diminutif ya Jeanne d'Arc ya France parce que ba betaki li solo ngo peke ba missionnaire catholique nde batumbaka te parmi
ba événement ya mokili. Parmi ba événement ya mokili. Soko batangi Première Guerre mondiale. Batangi Deuxième Guerre mondiale. Totanga kalisoni. Masoro esili. Nangambo na biso ba événement ya late. Mais nani faut atangisa mayemale kaka na 1921. Bopito ekangi. Bato baze komeme bembe etangisi mai. Barobi tomona kaka ndeki mbangu wana loba et c'est impossible. Wana fumu kimbangu atelemi na nkamba. Nakobongisa mikolo zeko ya nazalaki na interview na tata na biso moko ya Ngombe. Moi mikolo leki moi mingi to ebite soko azete lelo na bomoi. Azalaka koka atelema na losambo ya mfumu kimbangu. Tango bazeko kenda. Bazeko mona bato ba memi bibembe na bango lokwa bato ba uti chasse babomi nyama bakangi maboko na nzete bakangi makolo kouta na bamboka ya mosika transport ezete mais faut bakoma kamba tango su basali mikolo misato na nzila ebembe bandi ko se décomposer nzinze bandi kolanda bato wana na fwa balobi toko koma kamba lokwa tolobaki tokena ebembe na biso po balobi moto wana zeko sekwisa bato toko koma pe bakomi fumu kimbangu atilo sambo botoka mai bosopela moto azongi na bomoi. Est-ce que l'île intellectuelle est kanisa kokoma mikanda na maimana te eleki na ngwawa ba témoin ya 1921 bakomi tan mosuko kenda na kosila bakomi tan mosuko kenda na kosila potoze ko kenda na 100 ans moyenne de vie à africain bakitisa yango tokoma ko vivre soko komi na 80 ans matondo na balongo soko pusani na ba 90 bato ya basamba zeli susute meske yamboto komawa élite intellectuelle bakanisa ka eloko wana te loko mondela tcheki yango accenté bango pété malamu batangisa biso soko Charles de Gaulle batangisa biso soko nani ya biso ba valeur to kotanga te soko salemi epai na bango mokili mobimba faut apprendre yango tozaka na ba journée internationale awa on dirait ko sakanela la biso journée internationale des cigarettes journée internationale na yebite soko pe na Chine soko pe pa ya barabe babiloko wana ezalaka journée internationale ya salutation bandeko balandi bolimbisa tosekaka ntango mosuku seka ya pasi oyo mondela beteli yo yango lisolo existaka na mokili touta na dana Eve ingeta ekomi lisolo ya mokili Europe vieille continent ingeta ekomi lisolo ya mokili mais boko tuna tena bino ba intellectuel mais boni bino sika to uti bolobaka l'Afrique est le berceau de l'humanité po mikwa ya yambo mikuwa ya bato ya yambo emonanaka na Afrika Europe kokoma vieille continent ndenge nini te wana bako tuna te fumu kimbangu asali makamu oyo moko tasali na mokili nani bolobi Jésus atambola likwa mai wana botala na filme te Jésus atambola likwa mai botala na filme a garçon wana kelonge konda suke bele wana lataka robe wana ye wana Jésus te wana botali na filme mais ya fumu kimbangu lelo tono batiaka ye na kati basuda eze fumu kimbangu aliaka nkwanga nkase kauka te etikala bandeko église kimbangiste bokolimbisa tango mosusu bobima na ino na bafutilité
bo greffete fumu kimbangu lokwa mwana etinda ya Yesu yango boze komona tango eze ko tourner mal pour na peuple na bino bande ko église kimbangiste boze ta mesure ya ko défendre bango te fumu kimbangu a défendaka population a défendaka baindo Congo avec ka o fumu kimbangu alobelaka afelika mais soko bo mibengi baye ko sala pe œuvre ya fumu kimbangu mais ndenge nini bokoki ko honorer biblia o ekondanaka fumu kimbangu lelo église kimbangiste basé côté na bible mais c'est contradictoire pour un jugement ya fumu kimbangu lobi baindo pe bakokoma livre sacré na bango bozé ko contredire message pour nini bozé ko falsifier message pour nini ezebino kilobolo bake fumu kimbangu ateyaka Yesu te teme botala ndenge bozé ko nduire et tuluku ya bato na erreur fumu kimbangu yo esengela kibazala na sommet bino bo étouffé sango ya fumu kimbangu boti bango na se ya Yesu fumu kimbangu tango atelemi eloko tombokisaki mondele ba hôpitaux ya minene yonso ya eleko wana o mondele asalaki ekangami bandimi bakimi église soko mondele ayokaka fumu kimbangu aze kote ya kombo ya Yesu parce que mondele ko silika to fa sepela beta maboko teto kolika mondele ko sepela mondele ayeyi na biblia na yawa na 1485 babundi babatisi roi nzinganku batikala ko seku sebembete na kombo ya biblia to ya Yesu bamoni sa aveugle te bamoni sa soko batelemisa kokate balobisa baba te na 1921 yoka soi-disant fumu kimbangu asala makamu sina kombo ya Yesu mondela ko sepela to ko silika esima ya fumu kimbangu to tse entre guillemets ndenge église kimbangise boloba na biso kate yaka Yesu sima ya fumu kimbangu ba pasteur pe bate Yesu te pasteur nini bakangi ata 5 ans en prison pour interpréter Bible de sa façon pour motif soi-disant en condamnation il y a fumu kimbangu parce qu'il a interprété la Bible de sa façon. Mais là, témoin de Jéhovah interprète la Bible na façon na yé. Ba branamis ba interprète la Bible na façon na bango. Ba catholique bato na bato basé ko interpréter Biblia na lolenge na bango ba kangaka nani. Te fumu kimbangu ala ki valeur. Ba ye ko zipola maye mabombama. Nini e bombama? Moyindo abungisaka bonzambe. Moyindo abungisaka ba valeur. Moyindo abungisaka mayele. Moyindo abungisaka boania. Quand un vieux africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Mobange ya moyindo moko soko akufi. Eze bibliothèque mobimbande bulungani. Mayele makei, boania makei. Lelo élite intellectuelle basée ko la kisabiso. Bayindo basé na boania to bazalaki bato ya boania mais intelligence mondele ndaye na yango na boania wana bati masese omonite bakoko na biso bazalaki ko beta masese basambole yango wana nde sagesse bande ko balandi botambusaka makanisi okoki kozala sage te soko ze intelligente okoki kozala sage te soko ze intelligente entre parenthèses balobi intelligence nde ekelaka sagesse nde eze kotambusa kozala ya bato soko tokaboli yango ata ndenge wana tango bankoko ya bayindo batongi pyramide batongi yango na sagesse to na intelligence tango bankoko na biso badwi mabele batumbi esali ebende eze sagesse to eze intelligence tango bankoko na biso baze na posa ya mai oyo ekokitisa motema basali bakriche
Et c'est sagesse et intelligence. Tu sais qu'on récite Makambo Monde la tindi to réciter. Ba faire avaler yo oyo bango balingi. Yo moko finga banko kona yo. Bato mingi ba repetaka. Surtout bato église de sommeil. Na bele la banko kona nganga na yebi misala ya banko kona ngai. Mais erreurs graves. Les erreurs graves. Tango bele la ka Noé. Oyebi misala Noé. Oyebi misala Noé. Tango bele la ka Abraham. Oyebi misala ya Abraham. Noé tikala bolumbu na miso bana na ye. Likolo ya kwiti. Molangu masanga ni responsable. Kaka na mokanda na bino botanga. Te meloko mondele imposa ki mokanda na ye. Malamo bele la Noé. Bato bakei koyoka bakombo na bango soni. Yoka ndenge balobaka ngo kombo ya mboka. Identité vraie ya moto. Bato babungisi. Prénom. Na dictionnaire prénom eze loko eze koya avant nom. Domination. Colonisation. Molimo wana ya Michel otie avant Malonga. Molimo wana ya Jacques otie avant Moussaou. Kasi molimo ya Jacques ko coloniser molimo ya Moussaou. Bankoko bazongi sima. Poyoki bango soni. Yango bokomona na bino bandeko bozena mikili ya poto. Ba chinois, ba asiatique, ba yei na Europe, ba yei na bekol na bango, ba yei na ba restaurant na bango, na mokuse ba kumbi kozala na bango, ba zena ba dojo na bango sika ba kokenda ko sambela, ba arab, ba yei na Europe, ba yei na culture na bango, ba yei na bonzambe na bango, ba yei na kozala na bango. Beyo moindo obosa na kiboindo na aéroport. Ndengo zoye ko kota na avion pour kenda Europe. Ndenge kozala na yo esili. Encore plus grave pour ça la soko démarche ko boa ngunda et il faut changer soko combo. C'est pas si. Mais ce que oyo toze ko mona et serva kabiso de leçon te. Ba chinois quel que soit misolo, quel que soit ba million basé na bango. Basé na ba identité na bango. Batanga kana culture na bango. Balia kabilia na bango. Ba arabe basé plus na ba pays désertique. Mais ba respecta kaka kolea na bango. Moindo aliaka légumes poisé na pauvreté. Moindo aliaka légumes poisangui poisé mokeleli. Soko simbi mbongo ata mbongo moko occasionnel. Basalaki commission moko batekaki a reçu go simba 500, 600, 700 dollars. Wenze et comme esika ya babola ya mati niveau. Ya komi moto ba supermarché a goûter pizza, a goûter sandwich, a goûter sokonini. Moto azalaki mambweni, moto azalaki mvovi, moto azalaki na ye nanga. Dès qu'akomi ko sala, akomi ko simba mwa mbongo, okobenga ye mvovite. Wane zelo ko kitisie. Faut benga ye Charlotte, faut benga ye Blondine, faut benga ye Natacha, faut benga ye
aïe, 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 aïe. Aliénation wana lelo moyindo yebi ko se situer te bandeko bazaki ko benga biso na mikili ya poto soko kindenga zeko lobondia zeko ka Afrika soni solo bamboka na bino wana ba Afrika na bino wana bato ya mbongo yonso o bakenda ko tuila mbongo libanda ya baloposo mosusu ezalaka bolamu ya bamboka na bango na repetaka wana ndako ya mosala ba libanais na tango ya Mobutu ba gera diamant ya mboka na biso nanya yebi ba immeuble ya ba libanais awo nanya yebi ba investissement ya ba libanais awo te mbongo yonso bazé ko sala po ezongaka Liban yango etongi Liban. Mais lelo, préfésé lelo palpable. Ben indien, ba chinois, ba tondi awa. Basé ko somba mapangu wapi. Basé ko signé se ba congolais. Contrat a dû le pango na yo apesio $30,000. Bo signé contrat il y a 20 ans. Oyo ya ko sala wana etali yote. A dû le pango mobimba oyo ya ko sala pendant 20 ans. Parce que l'état congolais, l'état et Afrique, ce que le peuple n'a eu est faible à cause de la pauvreté, à cause de ya kozanga bonzambe. Yo l'état, ozena bato ya bonzambe na mabele na yo. Okokai ko visse ba contrat wana te. Nini batami na sima ya contrat ya 30 ans. Pour ma pesi moto $20,000, ingeta pa ya mobola ezemi solo. $20,000 ezemingi. Mais pour 30 ans. Oyo ya ko sale ebanité. L'état yemoko. Aze kote ke la ba chinois ba carrière. Ba buka soi-disant mabanga. Ba exploiter surface. Chinois qui titi na se. Atiki ko buka mabanga likolo akomi ko kenda ko luka ba minere ya sa mabele. L'État irresponsable. L'État irresponsable. Gouvernement congolais passa la banzila asombaka mabanga na ba société ya ba chinois. Ba chinois wana ba signa contrat na l'État babuka ka mabanga ya République démocratique ya Congo. Bazé ko tekela yango ba dirigeant ya République démocratique ya Congo. Inexplicable. Te wana tolobate sokolobi bato babenga yo ndombelo yo ekenda bato etikala bato. Ekenda bato etikala bato. O yonso bakufi bazelelo na ba morgue balobaki makambo yote. Boko bangisa biso pamba te. Tozeli susu na tango wana te bozaki kotia baindo kadena na monoko. Mabeba kolona ka yango te. Sokoloni mokokoli moko ya libe ekobota banzete bele ya mabe. Ndenge ni toko yoko zala biloko te na au moment où mabe ya loposo pembe zeko monana na poisa. Bota la irresponsabilité ya ba dirigeant. Félicitations à Ouganda. Félicitations à Burundi. Burundi a son championnat na yabi ndembe ko beta. Coronaise e pa na yeta. A se courage. Tolobakawa élite intellectuelle ya mboka oyo bandeko balandi. Tozala na bango prudent. Basinyaka contrat ko sala rébellion. Na contrat ya rébellion ezena tokobinga ngo nini ezena expression ya rébellion. Expression ya rébellion ezalaka massacre pona ko ningisa makanisi
ya bato bazé ko kamba yango bomona ka partout rébellion et salamaka balambaki bato mboka yonso bazé ko kanga bakoli habitant moko ya mboka wana bako kota boye batumbi ba mboka bako violer na mibange ya ba 80 ans bako violer na ba bébé ya ba 6 mois expression langage ya rébellion wana banani ba signer contrat wana élite intellectuelle bato ya ba français bato ya mayele bato yo bazé ko boma bandeko na ye peuple na ye nano na monité français moko a comploté na bato ya libanda pour ba déstabiliser France te et pas na biso c'est monnaie courante bako benda élite intellectuelle ba médecin bato mayele awa to sali vaccin moko to sali virus to sali na antivirus to koya ko meka ko beta virus e pa ina bino to ko tala ndenge ko salela na nzoto bato sima to meki pe vaccin nango to antivirus nango ba sala salawa po ba ya ko meke bolawa élite intellectuelle ba dirigeant na biso ba yeba ke ba koya ko meka ebola ba yeba meki ebola antidote simbate mais botangisa kabana masolo ya mboka batia village mobimba na quarantaine village wana nyonso bato bakufi basili baye ko désinfecter nde ba cadavre balobi lokola antivirus simbite tozene loko ko sala te bo isoler bato wana batika la kuna bango nyonso basili et c'est histoire pour nini bose ko betela ngo bato te pour mondela comité mais bino bato boyebi biso bato to yebi to sepe ko betela bino te mais bo partager be mission soko bino boko sala yango te lelo to lingaki to meka kola musa makanisi ya bino bandeko oyo mondela komi yango te réalité yango te bosembo ya likambo po alingi te oyeba bosembo alingi te oyeba bosembo mondela ze ko diembika baindo ta mosupole mangustan badiembiki yo batiki yo bolumbu bakangisi nga na kingo batelemisi na nzete esika énergie na yo kokosukela okufeli wana obandi kobimisa ngusu wana eskelete na yo emonaneli wana po balapisa bandeko na yo baindo mokolo mosusu bameka lisusu kosimba mangusta te bakuti yo na mwa misolo mwa mbongo ya mingi oze negro bakokata yo maboko mbongo ebongi na yo te viole ya makasi ya mokili esalema epai na yo moindo basi ya baindo bazala baobjet sexuel bafanda wana soko kama bazalaka be bolumbu mindele oyo inconscient balangwi masanga dui ya sakaneli ye bachosifie femme africaine sima ya kosepelisa bango basi na biso baindo basepelisa na bambwana bango awa histoire ebetama bandeko bamema biso na distraction te o pasteur moko te azene eloko akoteya te zene eloko akoteya te lelo boze koloba zofili bolingo na bibwele me bango basala yango baindo na imposition pédophilie mama fandi wana aze komona ndenge mondela aze kosakanela mwana na ye ya 2 ans to 3 ans boze ba makak
boze na likambo koloba te. Lelo ne songanzi la fumukusu kia muzala mpanda na ngola baye ko conscientiser bato. Baye ko conscientiser mokili. Baye ko ebisa baindo toze valeur. Toze bato lokola pe bango. Et plus grave biso tata keli likolona sa kanisela ka biso. Mabele zena bomengo. Maye ze bomengo. Mo pepe na biso ze bomengo. Lelo mondela zeko bunde exterminer asili sa baindo fa récupérer kaka be mabele ya Felika. Bolandaka na Afrique du Sud. Batia poison na mai pour rendre basi sud-africaine ba stérile ba botate. Pour mondela sala ki constat baindo to botaka mingi. Yango atato zeko kufa pe mingi to sila kate. Abandi ko luka ko komisa biso ba stérile. Boye biawa ba sala ba sentir po ya bana mibali. Batia ba emamoko pe komisa bana mibali pe ba impuissant. Awa na mboka oyo. Lelo ba whisky ba zeko yana ngo. Ba indien ba arabe. Soko meli ba whisky wana 3-4 ans au commis impuissant et détruire l'organisme. Mais toze na OCC awa. Office ya contrôle ya mboka na biso. Te. Po ya yeso ka jwe misolo. Asomba ba immeuble. Akenda ko bombisa mbongo na mikili ya poto. Bande ko balandi masolo eze mike. Toze na makambo bele ya ko solo letando ya la kangonga. Lelo nzaleze ko ya na mokili. Lelo isika to komi. Moyinda zila kabaye la ebilei. Batinde la ekapa. Batinde la Saint-Charles. Batinde la Makoso. Batinde la ye Soko Kuis Mikila Mbanga. Mais bato boze mitema mabe. Mbanga. Ezaka mbanga ya nyamanini. Ya shamo. Mbanga ya mvudi. Mbanga ya eroko nini. Donc baboma kabani ya mayo baze kolongolelo kaka mbanga. Mais non. Mais photomituna. Lelo femme africaine a été victime de cancer. Élite intellectuelle, homme de science. To comme une école de science ne sont gandhi la balobaki. Est-ce que bokanisaka yango? Est-ce que bomituna kamituna po nini basi na biso bakomi ko kufa na ba cancer? Cancer de sein, bakataki libele oyo, cancer ekimina libele oyo, akobika lisuta ke ya kufi. Moi si wana cancer à libele. Ah, cancer de l'école d'utérus. Est-ce que l'état na biso, bon mais des sciences na biso. Bo fanda kapelo kola, bon mais des sciences abamboka mosusu. Na mikili ya poto, nombre ya ba mort na chaque quartier. Il y a semaine et yebani. Il y a Sanza et Yebani, il y a Mbula et Yebani. Ba yebi ke na quartier oyo, na semaine oyo, bato bakufa ki misato. Bato wana bakufa ki misato, bakufa ki na maladie nini. Et soko maladie moko ebomaki na quartier oyo, yango ebomi na quartier oyo, e ko koma na quartier ya misato te, bato ya mayele na bango bafandi, balobi ezene loko moko, ezeko marché te. Babandi ko observer bato wana baliaki nini biloko nini ekotaki na marché mikolo wana po mema kufa e mema pasi e pa ina bisote basi ya bayindo bazalaki kobota na césarienne te akeya boti azena kati ya ndako ya mibotisi bofandi boye boze kolia boki bebaleli na kati boyebika ingeta yaya na biso kulutu mama na biso azalaki na zemi kobote ezalaki kopesa bomoi na mokili ezalaki kolongola bomoi te na zamba moto akendaki bilanga pasi ya kobote zwe ye kuna akati motolo na nkasa tozalaki pe na bana prématuré bakokeli basanza te na libumu ya mama toaki na bakufesi naturel
bana wana bakufaka te tobengaka bango bana machombe bakufaka te couveuse naturelle mais lelo komi mwasi akei bapasoli libumu tango yonso baze kosala césarienne baze kodimine mwasi chance ya kobota mingi mission ya loposo pembe alingaka te baindo babota mingi po ya bomaka biso mingi. Est-ce que l'élite intellectuelle ba homme de science bino pe bofandaka po bokanisa l'état to senga wa ombalombala ministère ya statistique ndenge nini bilenge bakoma kokufa mingi bakokisaka 50 ans te soko bokei na morgue ta mosu bibembe ya bamibange ekokeza la mibale to misato oyo yonso etikali bokomona bilenge ya moins de 50 ans. Mais est-ce que l'État a dû un tango afin de savoir de science à tout non mais po nini bilenge nanga bazé ko kufa boye te nini ba melaka nini baliaka te wana l'État kotala te bango kuna nde balo ba coronavirus ale biso pa wa coronavirus kanga bato confinement quarantaine moto ko bimate bango mindele balobi chloroquine bon mais de science na biso pe bayambi bato ba mela chloroquine bino bo sali recherche tango botindi bato na chloroquine te élite intellectuelle ya baindo basé formé pour ba bundisa kiboindo yango bomoni tango maladie o ebandaki loko ezebile ko bien tango ele ko infumuki mbango kozipola maye mabombama mokobi misala basé na terrain bato sans que moto tinda bango bato basali recours na nkasa ya bokoko bato balobi kota kyoko zo nkasa ya solo tia na mai finika bulangeti otoki maladie kosila bato babi mela Congo bololo lokola ba industrie pharmaceutique et salema pona ko exploiter baindo commerce ba mona ki ndenge nini bako perdre misolo ba million basalaka na mombongo wana falaki à tout prix ba diaboliser okindenge ba diaboliser bokindenge ba diaboliser po ba yebaki chloroquine faut tekama ba yebaki vaccin faut et akopesama maman moko atongola ki mwana citron na Congo bololo bana misato bakufi video etikali komona na te na sengaki yango awa na sengaki yango te soko zena rompo ngaba balobi bana ngo bakufaki na njili soko zena njili balobi te bana ngo bakufaki na monga fula soko zena monga fula obi akufaki na ngaliema bakufaki na selemba boze ko ebate bakufi te diabolisation yango bokomi komona bango ba médecin koleka ko défiler baloba na bino te COVID-19 ekufaka na Congo bololo baloba te pona bango fo batekisa biloko ya mindele okei kotanga etelo okei kotanga etelo ya mécanique po ba pièce ya mondele ya mécanique etekama okotanga te po sala eloko yo moko bomo mobimbo tangi osombaka biloko na bango osombaka biki na bango osombaka nkasa kaye na bango osombaka ba livre bango bakoma bomo ina yo mobimba soko silisi soko na mécanique générale ango okomi commissionnaire okosala devis bosomba piston bosomba démarreur bosomba carburateur nanya sala yango loposo pembe okei kotanga médecine bomo ina yo mobimba okotiseli bango mbongo na biki okotiseli bango mbongo na cahier na ba livre ya médecine soko siliso bimi médecin oyebi kosala nkisi te okosala ordonnance luka chloroquine luka nivaquine luka algon nani akosala mundele moto asalaka yo tekiseli ye yo commissionnaire oze kotindela ye ba client meto mituna te wapi tokosala boxiliaire ya loposo pembe message ya bolamusi baindo ye lelo lokwa manaka na biso kolobaka baindo bolamuka to ye kolamusa baindo
toyei ko conscientiser bayindo tango babikisi bayaka bazalaka makolo misato te bazalaka minoko mibale te miso mine te matoi misato te bazalaka bato mais message bayaka nango yango ndentina bo souffrir to kabona po ya mokolo malelo etandweze ngunga tokozonga malembe po ya kolamusa bino makanisi élite intellectuelle boko silika boko silika po bino bolingaka te toloba boye mais salaka biso esengo po ata bosiliki ata boko vimbana mais boko pasuka te bosembo zena ntina te batie yango biseuseo pe lokuta ta soko boko tie yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala sima na manaka mosusu matondo mingi